bandeko, bienvenue dans la chaîne Abisso YouTube. La kombonanga eza Melissa. Merci bandeko pour la vidéo bo live. Ndeke bolinga ki ma vidéo na biso na moni bino bo commenter bo tiki pe ba suggestion na bino. Merci beaucoup vraiment na CP li makasi. Lelo to kobela sujet moko eza très commun na communauté na biso africaine. Eza sujet ya hypertension. Batu miso babenga kango kaka tension. Hypertension ezane. Hypertension ezatang tension na yo ezali likolo ya oyo emonani que eza normal selon médecine. Ba statistique elakisi biso que na monde entier toza na 1 milliard de personnes oyo bazo souffrir na problème ya tension ou soit encore sur 6 personnes mutu moko aza na problème ya tension. Na 2025 statistique ezo prédire que 1,5 milliard de personnes vont souffrir d'un problème de tension. C'est pourquoi il est très important boyeba makambo oyo. Comment okoki koyeba tension na yo? Tokoki koyeba tension, so que lingi oké pas docteur a eu tension, okoki n'est pas na pharmacie, pe ba koki ko yo tension kuna, to mi sombeli kaka pareil no attention tient na ndako comme ça yo moko o vérifiera tension na ona ndako. Ezanango pe cherté. Alors et ça n'a pas facteur où il contribue à que Batumisus va souffrir d'un problème à tension que par rapport à Batumisus. Donc le facteur est tellement ébélé, mais tu peux citer juste quelques facteurs. Facteur numéro 1, est histoire familiale. Donc ceux qui ont dans la famille na bino déjà un problème à tension, donc au qui peut développer problème ya tension affectueuse. Facteur numéro 2, ceux qui osa na overweight, donc osa kilo makasi, to osa obèse, au qui peut développer un problème ya tension affectueuse. Ceux qui ont assez de sporter, ceux qui ont sporter, ils risquent de développer un problème ya tension. Ceux qui oso lié à biloko ezakana mungwa ebele. Na beti sete likolo biloko a mungwa na communauté congolaise parce que là nazolo bela lingala donc il faut nazala précis na communauté congolaise biloko a mungwa toliaka mungwa ebele totiaka mungwa na biloko nyonso te biloko faut pas kotia mungwa to bakisaka kaka mungwa likolo nango biloko ba makaya bu faut ezana mungwa ti oyoki kwa mato ipesa ndete ekangami ozolia mungwa vraiment sentir kwa mato ekangami makayabu eza mabe pour l'attention. Biloko ba jumbo ba cube biloko wana nyonso ezo contenir ba mungwa ebele e moko muto ko ebiso que eza na mungwa te mais eza na mungwa ebele contenir mungwa eza kaka ndeti ozolia mungwa normal comme la cigarette pe eza facteur ezo contribuer comme la masanga ebele eza facteur monsieur ezo contribuer à un problème à tension. Alors conseil na biso ezalelo ezali que ceux qui n'avez pas docteur ba biso que ça un problème à tension, s'il vous plaît ba maman ba papa bandeko na bana boyebisa bo encourager ba papa na ba maman so maman a un problème à tension, ton papa a un problème à tension. Et c'est très important qu'on respecte le régime au docteur à Comelio. Sauf que le docteur a le bien mais là qu'ici mais là, son docteur biso sala moi sport au salé. Donc il faut qu'on lande la makamu docteur à lobby parce que ba tu belé ba kotika comme la kisi ami à lobby karte na zo kananga bien na mela suma kamamu mela nga suma kamamu la kisi ote. Tension air moko ezaka na ba symptômes te. Yango muna ka ba tu belé mutu alala ki po akufi ala mukite. Parce que tension ezelo komoko eza ceux qui ont respecté régime na yo ya ba kisi c'est bon. Mais ceux qui ont respecté en haute eza bien te. Alors, bon respecter régime, ya baki sinabino, bon mais la baki sinabino, pourquoi? Parce que na comme la baki si oko éviter ba problème cardiovasculaire, le cola ba AVC, ba arrêt cardiaque. Alors vraiment na insister na sujet wana respecter baki si oyo docteur apesi yo melango comme alobelio o mela. Alors, merci beaucoup. Vidéo lelo et suki awa. Prochainement, tu peux explorer les symptômes oyeyaka na problème ya hypertension. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.